pourquoi tous se retrouver dans batousu ba mibwa kakanoli basi musu bazana ba dépression na kacha banda ko sans le savoir na poto basi mingi ba menaka ba kisi et pourquoi ba menaka ba anti dépression eza pona ba déception mais koye bato moni mo sa zo tambola bo zo tanga penzo lobi ah menzo mi déprimera na kacha ndako pona déception. Pourquoi tous se retrouver presque basi nyos tozo boko la bana biso moko parce que bolingo yokata toyoka nini tango yozo bongisa te nazana yo na kati ya ndako na bongisa nini ko bongisa nini tango toza na kati ya ndako bizale no yango te bana oyebi kozwa ngo ba charge te biso ba mama ndenge toza boyebi no bokoma ko compter biso ba kaf mbongo. L'homme prudent voit le mal de loin. Conseil kana kopesa omoni tango kaka ozwi mobali oyo ke bozana ye tango azoko kofutela yo ni courant ni ndako te mama omoni so vandisi mobali na kati ya ndako ou bien eza ndako na bino mibale akombo na bino mibale mobali wana aza irresponsable ya kofutela yo ndako na courant automatique tia ye libanda kotrenise ye te bengana ye azo servir te servir donc c'est à dire na kati ya communauté eza ndako azo vanda na bana bengana ye changer sujet ba sujet eza ebele automatique bengana ye so bengana okutana mutabongo suwa mutani so bengani okutana mutana mutalolenge wana okutana nakokutana na ite so nakutana na muto azofutela nganda kote azosani na kati ndako na automatique bengana ye ndako noko tikala kofuta mutu lokola ngana lingaka nyongwa kitansa loyer te mutu to ayebi qu'est-ce que je dis kitansa loyer donc ça dit mobali wa sala rien bengana soki mobali oye ofuteling ofutaka ndako te ofutaka courant te bengana ye machari mi vandela. L'homme prudent voit le mal de loin. Ya elinko lo bate pose la raison fausse à la kana na mobali na katanda ko elinko lo bate pose la raison fausse à la kana na mobali ba mono so lukuta wana bakosa kabiso oui oyebi basi musu bavanda kana mbali ayebi ko sombela tasa ki ageso te ya tali yeta oyoka ka to na fête ayebi te moi ça na robe soirée ayebite ndenge nini mwasi alataka ye pona ye mwasi angala ayebite ndenge nini mwasi akanga suki oyebi entretien biso basi ça coûte cher c'est l'argent et du coup yo moni mwasi azongala yo pesa ke lo côté ozo servir ngana niveau menangala pona ba miso ba ndoki mususu eh ben oui automatique ebinta ozo ba ke non bengana ye obi ke moi méchanceté mon nakati obligé ngana linga ka mibali te yango faut ko benga na bango si ça ne va pas oui yebisanga wana mwasi akufi pona mobali. L'homme prudent voit le mal de loin. Ta bolingo baba basaka na bolingo te oui bas bolingo de yo poko fa bolingo nga ya nini nazi oyo na meli pona mobali okufa na yo okata vina ya nini ka modèle na milinga kaboy na ke komi kufela pona mobali abimi na nzoto moninga mwasi lokolanga jamais esimbite okei na kozwa mususu oui atokei yeba lobi na zona nako basi bolingo silaka na bolingo te bon te conseil na kopesa na basi lelo voilà ba onyoso bazaka toujours na déception basi ya mabala bozalaka na ka ba témoignage mbani nga salinga boyo vandaka mama tango vandaka zalaka na CV zalata na 2 CV 3 CV na maboko tango asaka na esprit na yo uluki ba CV wana abimi obandina ko passer pe ba ko de Philippe Isala yo mama kamni yoki bokanga likambo na yebisi bino. L'homme prudent voit le mal de loin. Bozalaka na ba CV bon mibali baza batu te balingaka biso te bozalaka na ba CV te zalaka na CV sakani na yo o récupérer CV ata mibale potalisa epeke yo azosala yo poko sala yango bozaka na ba système a CV mutu to ayebi CV ayebi o ayebi ba code ayebi CV zalaka na CV oui
Non, mais oyebi olimbisi ngai. Ah, oyebi olimbisi ngai. Donc donc ça dit yoti na batu oti na basi bakinda ba ça dit bazala kana ba CV numéro moko ba CV yobi ka CV yobi misi numéro ngana misi numéro te yobi ka CV CV zala kana CV ta. L'homme prudent voit le mal de loin. Nalinga kabino te bokufa yango moni code wana bokufa. Tala moninga na biso mwasi atiki mwana 6 ans pona bolingo ata bino moko. Ata yo moko. Mais faut pas jouer avec les gens quand même. Hein? Tala nani Peñel nenga comme aux États-Unis. Peñel a comme une salle dépression totale. Sans compter baso mais la anti-dépression. Au moins la basi msuba ya minene na mboko pona anti-dépression. Pona ba déception. Au moins moi si msuba se retrouver na bana misatu, kai bana 4, na kati ya ba poussette. Mobali s'enfant kangi bisa et puis oyebi mibali presque mibali nyonso ka divorce ekoti. Babi misa 100 € pesa mwasi ou 200 €. Ezalaka pasi hein. L'homme prudent voit le mal de loin. Oh, ndako ezalaka 800, ka fait foutelio 350, na ko peso 450. So peso 450 wana ko compter kolia na yete. C'est-à-dire moi mobimbe ko sila na 450 wana koti cuisine o lambeli makambutu gel douche koti. Est-ce que via lelo papi gen tolo de la vie. Via lelo yo mobali en tant que responsable. O ko pesa moi 450 € vendi sans a mobimba tout na kati en rose. Est-ce que zali oh, après, on a pensé qu'il y a 450 €. Balambeli obite kuteko, balambeli oboy, balambeli oboy, balambeli oboy, badram malunga makambutu. Dans ces cas, dégage. Dégage, automatique. Qu'est-ce que tu fous chez moi ou bien qu'est-ce que je fous chez toi ou bien qu'est-ce qu'on fait ensemble? Dégage, automatique. Quand ils sont au coup, c'est comme la bonne c'est que projet à la raté, projet d'avenir na moi c'est ça. Bazaba koboy mingi, bazaba koboy fatigué, balale la kabiso kaka. Ba koboy fatigué. Ah bon? Eh ben oui. Ba misu ba koboy fatigué, ba misu ba mbon na bango après fa kenda zo mwasi libanda apese 50 €, 100 €, akota nena ba hotel makambutu aya zongelo alobi na fatigué na uti musala ta musa uti ne fatigué te azane fatigué te mutanenga na ta yo ebisanga na osala nini a dégager olenga na banda ko tumba ka butu mo na lambela ka na lambelo po yo komina ni komi mwana mama mwana tata nanga automatique dégage. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzé, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos, et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Uniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux
car chez nous, les clients est roi. Nous sommes sur Guincestrate 92A 9300 à l'Ost. Et Guincestrate 52 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Yuniche Banze, la fleur du jour. Yuniche Banze, la femme intelligente. Bayate Barata. Mais ah chez maman Yuniche Banze. Ah non c'est bino moko bomoni chez maman Yuniche Banze nyonso ezali ya kolia ya komela ya kolata et en plus restaurant na bino pe ezali boya ebele boko sepela nyonso ezali boya ebele boko zala desité boko sepela. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene. Papi Gene tolobe la vie. Moi je suis au départ. Nazalaka moninga na yo te. Ngai se Beni Kopopo ipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yo te. Pena kotikala kozala moninga na yo te. Papi Gene tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que nous avons moninga na yo? Toi toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi Gene tolobe la vie. En gros Jenny, Papi Gene nazalaka moninga na yo te. Papi Gene nazalaka moninga na yo te. Papi Gene. C'est l'impérateur de Jaffa Koufeli Finchman. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que nous avons moninga na yo? Nazalaka moninga na yo te. Est-ce que nous avons moninga na yo te? Papi Gene tolobe la vie. Azalaka moninga na yo te. Je suis pas ton ami. Papi Gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo comme par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga master no. Papi Gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te. 4 rois, prêtre, Washington leur pays. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene. Moi je suis pas ton ami hein. Nazalaka moninga no te bi. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene yo ebite asala moninga na biso te. Ngai mobusu na Napoli nazalaka moninga na yo te. Papi Gene nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene tolobe la vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Tolobe la vie, tolobe la vie. Papi Gene, Papi Gene. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Sami Mokili confirme. Tolobe la vie. Papi Gene. Nazalaka moninga na yo te. Mobali ya pembe. WS Production Willis Yonga. WS Production Willis Yonga. Chers amis, Topesi Binombo était partout. Beaucoup disposés encore maintenant pour la mission à travers Tolobe la vie officielle. Merci na bandeko tout. Bana Suisse, big up na bino.
Bana Suisse, baba grand garçon. En tout cas, Bana Suisse, ça va. Bigantou Bukendara, Bongo, Zéphiré Moulin Fukendara, Ndenge Wana, petit Nanga Diekou Biena, Kendara, Bongo. Voilà. Nous avons encore un réel plaisir, Yakoyamba Ponabino. Moi, si y a Mbongo. C'est Miko le Belé, hein, tu y a été. Il y a ça, on va faire belé, voyage partout. Et c'est là qu'il y a voyagé qui, on est moins silence. Donc là, il est de retour. Je crois que ceux qui ont zongi, ils aiment taber un non, pas plus bien. Les cas pour tomber tabakati. Voilà, il y a mon moni, tout l'équipe. La personne qui pas, il y a Emile Bamba de Zurich. On a Emile Bamba de Zurich. Pick up Nayo. Mbote Belé, pas, il y a Didier Jérimbo Mana Canada. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé Jean-Claude Mabanzo. Moi, je suis les gars, il paye des coca au Bazarawana. Je photo tanga batuna biso. Papicho de Das, na Blanchette Ngansia. Kitoko, mariage de gars bien. Yamba nanu, moi si Mbongo. Moi si Mbongo acteur à film. Yo zara acteur tu actrice. Yo acteur. Naza acteur à film. Papi gen nazala kamuninga na yote. Même na sandoto. Bossana. Jamais. Maître Franck. Maître Faoula PC Bossana. Bossana. Moi Sambongo acteur à film. Mikolo Ebele. Mikolo Ebele. Makambo eleki osimba oyo tika donc plaisir encore ya koyamba. Mukomsu na koyamba yo tobeta na lisolo na yo. Na oyambo pena na cadre masolo poto. Masolo to solaga mutu to beta na lisolo na ye. Oyambo beta na beta lisolo na yo. Po ebele ba mona ka yo mundele. Mona yo uyoza mechola yoza pena mechola ya mundele sikoyo musuno ya moto beta na pena lisolo na yo po ba dusa muso ba dutaga bakatsa kwa ndeze te on dit mettre le pied pour en tout cas nazalaka moninga na bino tata na sandoto moi Sambongo acteur à film donc Papi Gen nazo pesa monde entier bambote ba bisou bisika nyonso ekopesa mele bino po botala biso tout le temps na sepelaka na ba commentaire moko atia lobby bokomi kolakisa na ba chinoise koloba lingala yango tozongela comme ça natalisa communauté nazalaka nani nazalaka chinoise nazalaka mondele nazalaka moto mwindo nazalaka donc bato baza na suspense mingi ekosala plaisir une fois tobeta oka intima mpona histoire nanga voilà donc tout de suite nazopesa Caps Kapangala bisika zelo ebieti top modèle voilà na suki wana te na eli sustoza toujours na publicité ma bibi mariage ezo suki sa année donc to komi stressé so to pesi au carte wana te koyate parce que porte kozala blindé papa ari bisou na eli susu ngana vu problème hein Stella Mukendi Papi Gen azozela billet alobi yo soka opposé azoya soka opposé atindeli o billet ok na Canada donc papa chéri alela ye bisou na ye kuna na banyesi na nga nyonso donc toza ebele donc avant to bande émission on a sukisi nano wana voilà batunion sur Clermont-Ferrand à très bientôt Lydia tozoya donc ba mama ya Clermont-Ferrand na ba papa Papi Gen tolobe la vie azalaka moninga na binote et puis akotikala jamais kozala moninga ya mutu mais azoya po azala moninga na bino mokolo wana pour la bango pena to baninga to kozala baninga na bino mokolo wana voilà alors bonne santé Mikolo Ebele to mona iti moite bakwenda vutuka makambo ebele yo moko yebika vie ya poto voyage neti voyage est-ce que passeport eza beaucoup à lopango po vandisa ngona ndako bakoyibo yango yo ndoza danser na maloba mbalengi na soki zwezwe mbalo azwi passeport ya buka lopango te voilà est-ce que passeport eza buka lopango vandisa ngona ndako po bakoyiba yo yango epa banoko ba papa kulutu na passeport eza eloko esala mali pona o se déplacer ka voilà donc c'est pour cela moi Sambongo quand ici epesa meli atumbi yango ya moko na za sur terre naturel, naturel et ça là. Bien solo. Obligé. Faut pas trop charger une autre. Donc voilà quoi. Ok. Alors, na yambi to mekana ko sole sous lelo uye libisoni po yo ya na makapo lelo libisoni. Po benga bango bilango bi yaka matière ezalinga matière lisusu bon ngayo na ye ombini.
Bon, matière tozozongelaka toujours passe au biso toujours continuer komona basi biso basi ba matière o penza continuer nga nazobetela on c'était papa nanga salinga passe ya au moins 2-3 semaines hein. Na vandi ka boye babimisi mwana mwasi moko boye amibomi pona mobali pourquoi apesa kalfine e mobimba pona mobali baboti mwana na je crois na 5 ans ou 6 ans si je me trompe pas mobali ka ko sala muninga mwasi banko ko sala mwasi kaka banko ko sala mwasi kaka banko ti ake ko zwela ye mbanda mwana mwasi wana mibomi na kisi oyo ba tiaka pona ba mpese na binté quoi. Est-ce que bozo trouvant vraiment normal na kati ya communauté makambo mibali bozo sala base zela toujours moi c'est OK ah ba ba na biso ba to ba Blaise Diongo Banque mondiale hein Suisse wana ba na biso tango yo Blaise Diongo je précise bien Blaise Diongo Banque mondiale tango zo ba ke no basi bozo souffrir no passion no basi ko sa mibali yo mona ngote non ya on a zo répéter tout le temps. Moi je crois pas que mobali alingi moi sinaye vraiment moi ça sentir que je suis aimé chez mon mari moi si on a connu que la mobali na été et je répète encore il y a un biso to bota kabino et puis bozonge la kabiso je crois pas ce ko yo yebisanga neti mwana mobali ce ko tali épée aza nepe mobali ya malungate aza spécialité aza mini lokola tango ngaje botaka baluba ba ebi ngaje nani ngaje oliaka mafuta mbila bambuma wana minu neza bongo mwana mobali wana nzika lokola nzika minu neza lokola nzika ato bomisa mwana mwasi wana zela kisi yango na yepo bato bamona botala kisi mwana mwasi wana kufina yango avant kufa alakisi et akufi bakunzi yebisanga ye mwana mobali wana en tout cas nga biso to kobetele maboko mutu lokola nga na kobetele maboko ye aza mutu bisika azali bakuluna baboma ye ya morceau eh ben oui nabie eh ben oui nabie yo sana kanda mibali ye ongana za kanda na bino makasi à part yo na Denis Les place de bomba bato apa ngana de biles ngana en tout cas nga mibali penza komona modèle tozo souffrir likolo ba déception mikolo nyonso t'imagines mutu lokola nga na vie na nga na tikala ndenge na zabu mobali ata balobi ozana ba million na kovanda na ndako na yo te moi na kovanda na ndako mobali te na kovanda na lopango wa mutu te automatique ah oui nana kovanda na kesa ni nanda kwa mobali po ebisanga lobi ke bima nanda kuna ngana ya kotelenga na âge bientôt 50 ans dans quelques mois pona nini parce que déception elle qui makasi mobali akoko kosa kosona débit rose okoti nanda kuna bandi ko benga na yo sikota wa banda ko benga no na âge yanga yo na ko kende wapi ngana kende wapi ngana kende na kende wapi voilà ce que voilà pour le moment frère Patrice. Maintenant, le bien, la plupart à Baka, la plupart à Baka, que non, il va les bénir pour la c'est pour la bassiste, parce qu'on est trop. Bon, nazo ya sur AVC, oui, c'est logique. Yo ce qu'on betting à 12, au canissé au Kozwani. Yo betting à 12. Hein? 12 boy, qu'est-ce que je dis 12? Donc yo betting à 12. Nasimo yo kanissé au Kozwani, reçoit 24, automatique. Ah oui? Au betting à 12, yo reçoit 24, tant sous fois 3. Eh oui. Et comme fois 3, ça lui combien? 36. Parce que 12 ans. Bien, au vendre na mibali bozela ka eloko moko boye esa mabuyo se déclencher to ezarani na mojiste. Non, ezalaka on prend du temps tozwa kata bino basi biso basi bino mibali bozalaka bosala makambo tamo ozo sentir que moi ça lingi yo omoni lokola komi bino mibali bolinga ko so yebinzo to moi si c'est fini.
Ah oui, bino bozabongo, so yebinzo to moi si c'est fini. Oh, ça existe jusqu'à maintenant, ça existe. Ah ben moi si après c'est fini pourquoi? Ah ben c'est fini parce que so yebinzo to na ye. Et ça lokola ndenge to sambela kanzambe parce que mona kayete. Lelo soki yo omoni nzambe na tongo, omoni na pokwa, omoni ya salibomi. Est-ce qu'il y a ko banda resambela nzambe? Eh, obi gana suka na philosophie. Ah ben oui. Obi soki to mona nzambe ne to kamari boy. Voilà. Donc c'est nzambe a danger. Ben oui, parce que tout le monde a caillé. Danger pour abino beaucoup mona. Beaucoup mon ngate. Yango ndazala ka esprit. Ah côté on ndimi. Oh. Ah nzambe a danger. Moi les acteurs à film. Des yo les acteurs à film. Là ben confirmer. Je te confirme. Non mais si quoi le monde était que non me ba les bien Mbappé là comme ici. Dis-moi moi sur akufi. Akufi pour nani? Pourquoi bino bomilingi makasi? Oyo. Akufi pour nani? Est-ce que c'est normal? Makambo moi suis sali d'abord. Est-ce que c'est normal? Et c'est normal pour na oyebi ndenge toza boy mutu no mutu azuela kalikambo na ndenge nzoto na yezo pesa mela. Mususu akomi boaka. Pourquoi tozo se retrouver na batu mususu ba mi boaka kanoni? Basi mususu bazana ba dépression na kati ya banda ko sans le savoir na poto. Basi mingi ba mena ka bakisi. Et pourquoi ba mena ka ba anti-dépression? Et ça pour la déception. Mais quand il y a bateau moni moi ça zotambola bozo tanga penzo lobi ah mais on a mis des primes na katanda pour la déception. Pourquoi tozo se retrouver presque basignos tozo boko la bana biso moko? Parce que bolingo yokata. Toyoka nini tango yozo bongisa te. Nazala yo na katanda ko. Na bongisa nini? Ko bongisa nini tango tozo na katanda ko bizale no yango te. Bana oyebi ko zwango ba charge te biso ba mama ndenge toza boy bino bokoma ko compter biso ba kaf mbongo akafa na biso so to pesi bino yango bokwaka ko gérer ngote bana balata ka basket 100 € bana poto bazalo ko la bana Afrique te bana Afrique et encore mais lelo tozo se retrouver na tiana entre guillemets yebi sangai ce ko tali na Afrique ça fait pitié na kenda na libongo mukolo mususu na vandi ba pesi nga kiti merzo kiti vanda ne ko somba bambisi biloko ya kolamba na kuti bebe moko moi so na esalanga na ebite motemo nzamba pesa moi nazole pourquoi moi no azole la moi na batieye kushi ya liputa moi nazo na otolo pourquoi azole la balobi mama nazoteka ba nini moko boina sanano batekite bazo azozela basomba tali mopiku moko po asomba mwali palesa mwana wana sikona seconde batekelinga lisolo mobali moko abanda kolande asenteye sikona kobota asundoli ye mwana mwasi wana na libongo azozela teka soki makala soki nini liboke moko po alesa mwana esalanga pasi na zimbongo na tindi ale Nazaki na besoin que soma biloko te na sombi biloko na ye. Est-ce que bozo trouva ngo eza normal tant olingi nzoto ya mwasi et puis on se protéger te oyebi bien que automatique like kokokota. Vrai ou faux? Et pourquoi c'est nous qu'on doit assumer après bolingi biso to linga bino. Toko linga bino pourquoi? Dis-moi un peu. Donc c'est-à-dire basi belé basufraka. Est-ce que vous partagez un animal? Est-ce que vous vendez ça qui vient au papa? Mais bien sûr, ce que vous avez mobile na katanda ko foka ko talisa ye papa wa iza malamu te. To bongisa ko ta ko bongisa to bongisa. Tout comme papa pe ko vandi sanga a iza malamu te. Mais ngata ozo pekisa nga a iza malamu te mais comportement na yo envers nga yango te automatique na komi rebelle liboso na yo. Parce que yo zo linganga na yo keno me yo zo yokelanga te automatique na komi rebelle. Po okopekisa nga na iloko. Cause la femme seule à s'entendre, à se s'entendre. Bon, femme seule, je peux dire entre guillemets, hein. Mutuna mutuazana ndenga zuela kango. Mususu akomituna pourquoi moi je mérite ça? Mususu akomona ngo bakende na bango konika. Mususu akomona Nzambe bakende bakende konika. Continue là. Non, pas il y a Fabien Boussonika hello. On en a répété. Bien sûr. Il y a danger, il y a un mystique Continue là, continue pas. Donc mutu na mutu azozwela likambo ya kozala femme seule na ndenge na ye. Mususu akodigérer te a préférer azwa ta mobali moko boy bavon pour juste communication ozala kaka na mutu pona accompagnement. Voilà.
parce que ndenge baloba kokoza moi si kitoko elingi koloba te kezanda kwa libala mais so tante kitoko nona kati anda kwa libala esimbité vaut mieux être celle qui est mal accompagnée. Est-ce que tu comprends? C'est pour cela on se retrouve comme ça. Dis-moi comment le lobasi bazana kati anda kwa mabala, il travaille plus même que les hommes. Il prend beaucoup de responsabilités na kati ya logement tango azana mobali. Mais non, chez nous mobali muto azalaki biso lelo tozo sala parce que tozana ba poto na Afrique on attend sumisa les athées. Mais comment na moi ça azote ka mobali azochaka motema na mwa mbongo moi so na tie biloko na nini nanzela. Mais vous êtes malade mibali. Oh mibali. Oui. Nandeni. Oh. Comment moi ça azote ka biloko na balabala. Oyo kolesa mobali te esayi. Collier, ça c'est lourd. Collier, ça c'est quoi? Non, collier sa famille, oui. Mais pourquoi tu as compté na kachanda courant, ko futanda ko latsa moi, latsa ba. Non, ba mususu bazo sala, il peut pas le faire. Ba ndiko sala kalikini na babidje na yo. La plupart la poto tout ça ba femme c'est likolo buzoberi oyo. O komono yo ganyaka kutu plus ko le kanga. Yonde futa bo yonde zongi sabo mibali mingi bako isaba sia wana nakacha ba nyongo ya ba chele mawa apesa moi quoi pesa moi si mobali ne confiance mobali afuta kanda ko tenzo mobali asala ne ba conteneur atinda na Kishasa couple wana ba bengana bango na kacha ndako komanga na kofana na kacha logement ngana ya ko pesa mobali confiance ka futela kana kitansa loyer kwa ya kosumbela nga batanga libanda. Après bando la kisanga musapi botana mwasi ambongo ya top model omoni acteur afin batie liban pona nini pona pesa ki mobali confiance amoni kezanda kuna yete ou bien akokende na asazi mwasi mususu azo mettre ayaka to vanda na biso tikai komanga na ko vanda ndako ya liban jamais na préféré yaka to vanda simbite okei na zui mususu na boko liban sikoyo ba femme seule oyo ba c'est sous-estimé ba mona neti anga ipenza yoko bisa komo oh bina oh bien mibali ngo bazalaka oh mibali na bango bazaka ba irresponsable obso na ba responsable apigien pena responsable banda loti lobi tuna ba websa siko basi wana oyo ba se sous-estimé ka o ba mimona neti on dirait ah pour ni bo na mibali na bango bazaka ba irresponsable websa bango conseil kana kopesa omoni tango kaka ozwi mobali oyo ke bozana ye tango azoko kofutela yo ni courant ni ndako te mama omoni so vandisi mobali na kati ya ndako ou bien ndako na bino mibale akombo na bino mibale mobali wana aza irresponsable ya kofutela yo ndako na courant automatique tia ye libanda ko trenise yete bengana ye azo servir te servir donc c'est-à-dire na kati ya communauté zanda kwa zo vanda na bana bengana ye changer sujet ba sujet zebele automatique bengana ye so bengana okutana mutabongo sunga mutani so bengani okutana mutana mutalo lengi wana okutana nakokutana na ite so nakutana na muto azofutela nganda kote azosani na kati ndako na automatique bengana ye ndako noko tikala kofuta mutu lokola ngana lingaka nyongo kitansa loyer te mutu to ayebi qu'est-ce que je dis kitansa loyer donc ça dit mobali wasala rien bengana soki mobali oyo futeling ofutaka ndako te ofutaka courant te bengana ye ma chari mi vandela ya elinko lo bate pose la raise fausse la kana kati na mbana katanda ko elinko lo bate pose la raise fausse la kaka na mobali ba mono so lukuta wana bakosa kabiso oui oyebi basi musu bavanda kana mbali ayebi ko sombela tasa ki ageso te ya tali yeta oyoka ka to na fête ayebi te moi ça na robe soirée ayebite ndenge nini mwasi alataka de yepuna ye mwasi angala ayebite ndenge nini mwasi akanga suki oyebi entretien biso basi ça coûte cher c'est l'argent et du coup yo moni mwasi azongala yo pesa kelo côté ozo servir ngana niveau mina ngala pona ba miso ba ndoki mususu eh ben oui automatique ebinta ozo ba non bengana ye obike obligé ngana lingaka mibali te yango foko benga na bango si ça ne va pas oui yebisanga wana mwasi akufi pona mobali dis-moi un peu sikoyo soki mwasi nyonso aza solide te amibomi na kisure bana batikali nani akobokola bana
Mais tant que ça, on fout pas me parce que les locaux sont maintenant au Koufa. Eza bolingo. Papa, bah, ça na bolingo te. Ah oui, bah, bolingo. De yo pas au Koufa bolingo. Na. Ya nini? Nazi oyo na meli. Pona mobile. Au Koufa na yo. Ya nini? Quand modèle na milinga kabo na ke komi kufela pona mobali abimi na nzoto moninga mwasi lokolanga jamais jamais et simbite okei na kozwa mususu oui ato kei yeba lobi na zona nako pasa bolingo sila kana bolingo te bon te conseil na kopesa na basi lelo voilà ba onyoso bazaka toujours na déception basi ya mabala bozalaka na ka ba témoignage mbai na nga salinga boyo vandaka mama tango vandaka zalaka na CV zalata na 2 CV 3 CV na maboko tango asaka na esprit na yo uluki ba CV wana abimi obandina ko passer pe ba coup de fil pour isala yo mama comme ni bokanga likambo na yebisi bino bozalaka na ba CV po mibali baza batu te balingaka biso te bozalaka na ba CV te zalaka na CV asakani na yo o récupérer CV ata mibale po talisa ye peke yo azosala yo po kosala yango bozalaka na ba système a CV mututu ayebi CV ayebi o ayebi ba code ayebi CV zalaka na CV oui. Non, mais oyebi olimbisi ngai. Oyebi olimbisi ngai. Donc yo donc ça dit yo tinda batu ba tinda basi ba kinda ba ça dit bazalaka na ba CV. Ba numéro mo boy. Ba CV. Yo bika CV. Yo bimisi numéro, ngana bimisi numéro te. Yo bika CV. CV zalaka na CV ata moko mibale. Ya réserve. Ezara kawan. Asakani na esprit na yo po sakani na esprit na ye. Oui. Kasi mesiko yo nano tika femme seule. Nano tika la femme seule. Moi sango. Déjà ta on azana yo zo sala ngabongo yango fana zana CV. O ka sisi zo sala ngamabe tenga na zana CV. O tika femme seule, o tika femme seule. Ben ma bete, bon biso ba femme seule to ko fina mboko. Toza combien? A part ba appartement nyos toza combien? Ba mususu ba mitia ba femme seule me bazana ba mibali na kacha banda. Basaka n'esprit mibali wana parce que mibali ya poto balinga kopesa basite bafuta bandako na ba courant mitema mabe oyo ewuteli bino wapi mibali bwa bandoki ngalinga kabino te à part yo na nalinga kabino te bokufa yango moni code wana bokufa tala moninga na biso mwasi atiki mwana 6 ans pona bolingo ata bino moko ata yo moko. Mais il ne faut pas jouer avec les gens quand même. Hein? Tel nani Peniel n'est pas comme aux États-Unis. Peniel a comme une salle de dépression totale. Sans compter baso mais la anti-dépression. Au moins la basi msuba ya kamine ne n'amboko pour la anti-dépression. Pour la déception. Au moins moi msuba s'est retrouvé na bana misatu, bana 4, na 4 ba poussette. Mobali s'enfant kangi bisa et puis oyebi mibali presque mibali nyonso ka divorce et koti ababi misa 100 € pesa mois ou 200 € ezalaka pasi mais consommation ezali na kati ya vie ya bana si apesa mois c'est par rapport à bana bana il faut balia bana il faut bamela bana il faut balata. Consommation bana eza cher. Au moins mibali mususu na poto bakatelaka bango bana bakende vacances pas na bango 2 mois 2 semaines. Bakokakate akokoso na zate na mission mais pesa tambongo pona séjour wana mwana kendaka cinéma. Oyebi papi geni ngana bimisaka par jour sona bimisi 100 €, 50 € eza muke. Oka mama pesa ngana kende boy mama fon mais on komona te zwa bozongisa boy. Mais pourquoi une méchanceté gratuitement comme ça là? Après ya koyebisa nga ke mibali bo vivre pour nani. Mais est-ce que dialogue d'abord ezalaka? Ezalaka. Tu connais on est pour se rappeler que non séparation comme makasi. Mitema mabe. Mitema na bino mibali. Non, ezasi comme moi ça dit ko yokate. Toyo kaka. Yebisa nga papi gen. Nga na femme seule na vention na ndako. Oyebi pri ya ndako. Siko yo zo kontelenga déjà kaf. Wana molimo nini? Oh, ndako ezalaka 800, kafe futelio 350, na kopeso 450. So peso 450 wana ko konte kolia na yete.
C'est-à-dire, moi, mon bimbe, si la 450 wana, koti cuisine, au lambeli et makambutu, gel douche et koti. Est-ce que via lelo, papi gen tolo de la vie? Via lelo, yo mobile en tant que responsable. Au copé, ça moi, c'est 450 €, vendu sans mo bimba, tout, na kata rose. Est-ce que ça? Après, on appelle ça qui est 450 €. Balambeli obite kuteko, balambeli oboy, balambeli oboy, balambeli oboy, badram malunga makambutu. Dans ces cas, dégage. Dégage, automatique. Qu'est-ce que tu fous chez moi ou bien qu'est-ce que je fous chez toi ou bien qu'est-ce qu'on fait ensemble? Dégage, automatique. Quand ils sont au coup, c'est comme la bonne c'est que projet à la raté, projet d'avenir na moi c'est ça. Bazaba cowboy mingi bazaba cowboy fatigué balale la kabiso kaka. Ba cowboy fatigué. Ah bon? Eh ben oui. Ba misu ba cowboy fatigué ba misu ba mbongo na bango après fa kende azo moi si libanda apese 50 €, 100 € akota nena ba hotel makambutu aya zongelo alobi na fatigué na uti musala ta musa uti ne fatigué te azane fatigué te mutanenga na tayo ebisanga na kosala nini a dégager olenga na banda ko tumba ka butu mo na lambela ka na lambelo po yo komina ni komi mwana mama mwana tata nanga automatique dégage automatique dégage na bien sikoyo na banana yo ko kende te ko tina na magasin sumbeli mu ndenge ne ba jigolo atoya na kombona yo ko kende te ki na magasin no sumbeli mu ba no pena costume à Versace ba na falata bien ba na ça oui si oui quand tu aimes la personne oui bien sûr montre à malunga pe aucun na magasin sombeli pe montre à cher. Ça fait vérité tant vous autres temps la couple mbali à la propre. Non, ça fonctionne pas. Non. Gigolo non. Et pas dans les simbate. Ndenge nazolo ba je préfère être celle qui est mal accompagnée. Pourquoi? Quand tu es gigolo chez moi, automatiquement ngana tongo ifuna lukandeni au déjeuner. Et ça gigolo ou pas? Parce que na kovanda sa mbali te olia te na midi folia na poko olia tamusunga na vanda ka inti nga nina zabo na kovanda une semaine na lambi na ngate. Tu vois pas que ça me fait économie. Na kovanda na une semaine na kotina nga cuisine te bana na biso apoto bali ya biloko na ya biso te mais ceux qui na kota lelo na cuisine na lambi lelo matembele lo bite kuto lo bibo c'est une consommation totale et tant ozo servir te dégage. Eh ben oui. Et sa consommation inutile. Na kobenga te wana eza biloko basi basanzo zo moni eloko so sanjo zo ngisanga na mono. Eh ben oui. Ah bah attends. Oso sanzi eloko zo ngisanga na mono c'est que ozana ozana otina ta. Donc lelo yo bana ba souffrir mingi na bodi. Basi. Pour ni basi ba souffrir mingi na bodi. C'est ça que je répète parce que beaucoup de mitema mabe envers mi bali ba comme mitema mabe envers. Nalobi na ndenge mabete. Bino basi bosa c'est reprocher de l'autre côté vraiment. Te yamona zolo ba je répète depuis tobani mobali muto abandaka. Biso basi moi si mon côté akolinga vanda sa mobali na ye. Moi si mon côté akolinga vanda sa bolingo. Bolingo c'est quelque chose qui est agréable. Mais il faut bozala eloko moko. Il faut bozala ilnu. Tant nazo monake ezo kende na boyi automatique. Il faut na comme un rebelle liboso na yo. Si le rebelle entend zolo ba, on le bien entre eux. Si le rebelle ngozani. Ah mais na romana ressentir le susuta, na rozala na bimi na koti. Tu me poses pas de questions, je te pose pas de questions. Na kota cuisine te na lambelo po yo zana. Moi ça tout mbala za sauter en katanda. Et si to komi dekat. To komi deka. Pour harmonier zati. Siko na rosala noni vraiment. Na kota li soti faut tambola. So tamboli tenga mo na choli bana. Hotel c'est faut tambola. Hotel c'est siko au website. Kasi na ko bana rosala ka biloko ba pauvre perte. Ndeni. Bon, Katamogambo. Mao de Madrid, yo Katamagambo, Mao de Madrid. Famille Mazele. Famille Mazele, bilo boko kufate. Ya Junior, yo kufate. Ya Frank, na Canada. Ye, na Stella Mukendi. Soko kiti Canada, ye mutuazala kapenza. Famille Koko. Voilà. Famille Koko. Tout bisika bozali en tout cas na kovanda kolongola po na sala ki pe dega mibali tout ba kufate famille koko boko kufate ya Frank
Malidi na Canada. Kanda nazaka na eni ya mibali. Kanda ile kanga ya omu na ebiso papi gani yaka. Donc ça na haine à mibali. Haine. Donc c'est-à-dire ce qu'on a lobby qui haine penza. Exacte que silia. Oh. Ah, ezali. Na haine makasi contre mibali. Tu comprends nani? Ah, je les aime pas. Nalinga binote, nalinga par yona deniles. Nalinga mibali te, basi ba esco, ko tout sa biso mitu. Et puis so tali mingi la plupart papi gen tolo be la vie. Zaka muninga na yote ya. Oyebi omona mibali bo adroit là. Okomona ozana mwasi kitoko nanda kwa zo salelo nyonso. Mais soki obimika na maboko ya mwasi wana, mwasi okende kozwa. Mawato. Na bato bandro se poser ba question lukoloka ou bien. Bokenda ka kolokota ka ba kubuka. Oh, kubuka. Eso lo. Olota mwasi za kubuka. Omona bato baota yemu tozaki na mwasi kitoko boy ake koluka nini ko lokota kubuka azata niveau na yote. C'est-à-dire maturité ezatena mitema mabena kino. Oyebi mbali musoko vana nebo azando kisan oyebi. Oh. Eh ben oui. Oyebi ngana yebaki prophète moko boy hein. Oyebi prophète wana pesa témoignage moko. Oyebi papi gen na vanda boy ngabi oui, lisolo wana nde ya beti. Apese oui ya l'hôpital ezali. À l'époque azalaka kuluna. Aya nanda kwa mwasi moko boye aye po abuka. Po à l'époque mibali mingi a poto bato akala poto mingi bazalaki ba miyibi na bato bakula. Oui. Okay. Babanda okota ba boloko mingi tout le monde laissé. Bato a drogue kula na ko buka ka bandako. Biso bato to yelobi lobi ande to maîtriser poto. Biso nde bato to maîtriser poto ko lakisa ke il faut aller travailler, il faut que za na bandako to za na poser et tout. Mais mibali akala mingi bazala bakota ba nini ba boloko mingi ba refula. Si comme mobali wana prophète wana azalaka ne shega poto abuka kameka banda kwa ya kubuka ndako moko boy akute ebembe na katanda. Oh akuti ebembe oyebi asani yemo mtapesa témoignage yemoko batu mingi bayebi likambo na lo akota na chambre moi akuti ebembe lokota biloko nyonso na ba biloko nyonso ezaki na kati ya chambre na ba bijoux c'est-à-dire mutangasa kufa na katanda mutu asa kufa ya kaka tie kandenge ezalaka à l'époque tango ya buki amoni ke ebembe mutu akufa aye akipete alokoti biloko nyonso na chambre bijoux mwasi wana biloko nyonso nécessaire atie na salon azui akangi chambre akoti na cuisine azui biloko to akangisi na salon ki azui ba camion à l'époque ya ba déménagement wana ba ya balokota biloko nyonso asimba nzelaki yo yebisanga ta a changé les lois zolo bakaza prophète c'est un voleur. Est-ce qu'il y a sala wana biloko musu ya lokota mwasi wana ta musu ezaki ya ba esprit yo kanisa ta changer esprit wana kolandaka yekaka. Mais ça va bon motema c'est bon. Abongoli motema o ya lobby o ya continuera ti lelo oyebi bato wana bato maboko milai batika kate. Ya otolo ba même ba pasteur yo est-ce que bazotika kindumba oyebi mona mwasi okombo ni nani akawa soki akawa zalaka na Canada oya boaka crime moko boy regarde comme mon mari il est beau. Comment on est na bosani? Regarde mon mari, comment il est beau. Mon mari à moi. Mon bali nanga sûr. A bois ki boy. Mon bali wana a kota mai. Nga ilo na osenga bango bazon se mbali na bango na podium. Mon bali wana kenda sali ekobo na même t-shirt. Tant abimisa mbali wana kezo na Afrique du Sud aina babanda ko lataka ba uniforme. Neti lor mbongo. Mais mon bali a beta e 12 ans biso tout au mona wat. Na kacha hotel. Na même t-shirt ba tourna na ngo clip mobali abimi na ngo na kati ndako a mwasi ba filmer ti na di papesa ye cadeau. À partir de là moi mwasi na zongisa mwasi ne mobali ne na sima lor mbongo na yo bozongisa mibali na podium baba ndako draguer bana basi baba ndako botsaka bango bino bozo ka bobokolaka na kati ya kokosa ka bandi lor mbongo salioni azongisa Christian liboso na podium. Ayo nga mona Christian liboso. Oui, kasi ngala sepelaka tango badraga babana wana. Oui. Obaki Christian za kindumba ya. Ya kotokisa.
Ah, Zabina. Moi, si wana. Pourquoi? Parce que je ne sais pas mentir. Si on a vu solo psychologue que la candingo. Moi, si on a un état, comme on est rappelé la peine. En États-Unis. Alors, en États-Unis. Ah, comme on est Kiminga. Bah, yebil solo na bête bima na TikTok, mobile nanga sûr. Si je te vante pas, c'est qui va te vanter? Mobile a inventé kaya bête et 12 ans. Azongisa mobile na simandenge lombongo asala. Bazongisa mibali na podium parce que mibali na bango bazala kindumba ya kotokisa yango bazongisa mibali na sima po bamona ka ba sœur en Christ ta. Lui pesa ko kanda so mobile mo za ndumba pesa ko colère. Po sa net na kata ye na yebite hein. Pona mona kelo nini baluka. Oso sani. Pour ça, tu n'as qu'à t'abanger à concombre. Non, il y a une colère l'équipe. Oh, na mona kaelo ni bali baluka kate. Oza na moi sinon nanda kuboza bien. Toza biloko moko. Mais au mona ka bazo telingisa ba concombre libanda dans le vide. Bazo pesa ngo valeur te. Ezo kitsape basi ba valeur. Mais c'est pas bon. Na kolinga mi bali ndenge. Ah. Ben oui. Moi je m'en fous même de qu'on a moi na tata na moi na maman na quand ça fonctionne pas zo tambola bien tena moi sinaye akufa. Oh attendez on a yo. Oui. Oh bongo ya kolinga muninga na moi cité pona ni. Akonyoko na moi na bato pona ni parce qu'il y a za moi de konanga. Non, automatique ozonyo ko na moi na bato. Si faut kufa okufa. Parce que bato basi ba vendisa ba gigolo, ba vendisa mbalo asala rien ndako ko yebisa bango. Ba bitula. Ngai ce que vendisi gigolo na ndako mama, osali no elokote. Ozaka na ba famille te. Ou bien omoninga papi gentolo be la vie. Ngambongo place na vendisa gigolo, na préféré na pesa ngoba na babola. Ozomona. Tozana banini ebele na Kinshasa wana bana bazo souffrir na kosakana te bana bazo lala sa ba matela plus au lieu sa gigolo yo azo servir yo te po ala la koka na mbetu po banda ko nyoko mande ko mbetu ezala chiffonner toutes les 2 minutes na ebite ce qui bo remarquer so ozana mbali na mbetu ezala tout le temps chiffonner so ozala le moko ezala na chiffonner te donc so ozala sa gigolo il faut pas à profiter na yo. Yonde faut profiter ne pas au vendre na kati ya ndako. Ozo sale nyonso. Conseil na kopesa bino ya ngwana. Mbongo wana s'occuper ezali. Son baba bijou dendati. Son baba bijou tonga bandako. Hein? Zo ba avion kendaka zongaka. Ole vendre sa gigolo na ndako azo sale loni. Ka pona biloko apema. Oh. Papi ge. Yo somo. Mais quelque part, vous en avez raison parce que ma bé commis trop dans mon. Ah ben oui. Nous avons commis trop dans mon donc il faut respecter sous basité. Bassi va respecter basité mais yo zino mi para bassi pour la yosi para bassi. Moi bassi nde bande konanga. Mi bali ba bande konanga ta. Ben oui. Mi bali boza bande kona bisota. Donc mo bali mbet hôpital, de baloba. Beto hôpital ezana ngo bien parce que kopema na kimia ezozo aswena yo mibali boli mwa kaka. Hein? Kitoko te? Non. Tele neti oyo vaseline o lisusu. Oye bien leker na église azolo bana biso tolamba tolia. Yo zana ni po ya koloba tolamba tolia okoyate. Tela ndumba ya vaseline oyo. Keba na yo to ozoleka na podium na cher po banda ko boite la biso ba nini ba jeton to lamba tolia bon soki to ko lamba to kolia na munoko na yo ndumba salite oyo asani yo asani no wana vaseline mai kalamba asani aleki na nini na cher awa ya quelques 2 semaines a lobi ke nenga zana nenga bato bazolobela ye to lamba tolia koya te. Yo tokolamba tokolia na munoko na biso na munoko na yo te pe na église na lukuta te ndumba salito ya vaseline oyo. Bandeko o bazokende na église ya Mike soki bozangi vaseline nga na sali sikoyo boutique ya vaseline yango oyo. Ya solo.
nasali boutique à vaseline uniquement pour na église ya Mike ngana oya kotonga boutique liboso ya église ya Mike uniquement kaka vaseline oui nazo kita Kishasa nazo ya kosala boutique libanda ya église ya Mike na kobana koteka ka vaseline comme ça tant boko takuna bo sa rappeler bozui vaseline bosombi vaseline voilà acteur film na kanda makasi to 600 de l'autre suki wa mais pour tout si se rappeler ba tout que non ce qui mobile na so ni benga no ba ni so mobile ba benga mobile so seni o so mobile na sala yo lokote benga na ye ko trainise yete e ko continuer ka buzoba benga na ye akende na ye so zo servir ta akende et loko zo servir te ekende voilà conseil ko pesa lelo kasi koyo mibali par rapport au mobali a c'est-à-dire pour na yo li mobali za ndenge ni mibali bozala nazo senga mibali obozana basi na bino na kati ya ndako bozala sincère po ba benga na bino te bozala sincère po basi bazala na ba CV te basi awa nazoloba bozala kana ba CV kaka anga na sengi basi bazala na ba CV boyeba ke bazala kana ngo déjà mais bino nde boyeba kate po bino bozo sala biso automatique photo zala kana ba CV po to botami tata moko te mama moko te oyoki vie mangobo vie Dave abi a mikolo ki etale webi bakomisa chef coutume chef coutumier na Hollande papa Dave en tout cas ba bisou na yo côté ozali na mama maman Fatou en tout cas tout ça fils de papa Noël betelanga nzanzawana yebi nzembo ebimi oh kasi bosani bakotaki na studio babe tout ça beta biloko wana oyebi papa Noël atikeli ka mwana na mobali wana kaka guitare na loboko kaka oh nazo ebiso azo beta mikolo na Gombe azo banda vendredi ti dimanche lundi jusqu'à jeudi bazo sala ka répétition na ndako donc tous ces côtés ozali ba bisuno ya Joël Bonanga yonde bango te mwasa motema munene so na zangi omona boyo nazoya omona boya yelinga tala biloko ya José ba bisou no côté ozali ma bibi on ensemble ba on a boa quitter bo comprendre bo leke belé nazoye baté malembe kandenge zalaka kaka donc na pesi Marie ou du mou clairement faire ba bisou ma Marie ba bisou na yo en tout cas na sepeli na séjour même tozaki na matanga meleki bien ma Marie Maman Armel, bisous, et puis pour Nalelo, Tosuki Wana, et puis à la prochaine. Nazala Moninga na binote, Atana Sandoto, Bobo San. Merci, Nabande Kolandi Biso, Zalaki, moi c'est un bon acteur à film, qui m'a cambré, il va bon papier pour changer, il va les salaires responsables, mingi responsabilité, qui m'a rencontré. Comment va Nanda, moi si je me fous d'Anda, Boussala ande parce que tout ça ndenge nini ndenge zola la bongo fele tout ça ndenge quelque part on a raison azobeta c'était la responsabilité ce que j'ai responsabilité au commis responsable donc yo kufa noter bongo ta ce que est responsable au kufa te est-ce que vous vous sincère sur la poto non ezali mais rare pour bino basi de commission bon net na la couple moko boy na Suisse ce communique bango ba balana ça fait des années za couple moko boye ya Didier place azali na ma José ba pizu na bino bo umela couple wana ele moi c'est ele mobile ele donc ya Didier umela place azali batela ya José bazali ba couple moi qui s'appelle voilà Masangeri Kapumba na motema na Michou Yanja. Après si moi t'es pas Adam sécurité, Adam sécuritata. Ou mais là place tout côté na mingi na salon wana. Nazana noko
Francis Kinganga azozela yo habillé penza oyebika ba Kongola Brazza ndenge ba petaka ba mystique wana alobi asosela combien de costumes il faut donc tozali Kinganga ba bisou na yo noko tozoya papi gena zoya voilà pour na lelo en tout cas na suki wana voilà na pesi mbote ebele na Zurich na salon Flori hein na salon Flori chez Flori place tokuta na gawana. La personne ne peut pas monter mon Katenga si on est à Pau. En tout cas, un bon coiffeur à Pau. À Pau, dans le salon Flori, dans Zurich. Plein de bonnes choses. Tout ça, les bon. La suite. Tout ça, la